Bonjour, 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 bonsoir, bande konangai partout, bozali na monde, na ye, ko sala vidéo oyo, juste po to luka, to pesa pe un peu, point de vue na biso concernant likambo oyo, ezali ko ningisa vraiment internet na biso, YouTube na biso ya communauté congolaise, likambo ya bokabwani ya Miriam Mokonzi na Karine Mokonzi. Toya kolobela yango parce que biso toya kapamba te avant toya tosalaka d'abord ba investigation na biso na ba recherche na biso et après avoir kotala ba pour na ba contre et yango toya kosala vidéo. Voilà. Na kosala vidéo ya lelo naza na 3 points on a kopesa. Premier point ezali kotala eloko nini kaboli bango. Est-ce que eza mbongo? Deuxième chose, ezali Kistar, ya Karine. Et troisième chose, ezali conclusion on a kopesa. Donc, point de vue nanga. Voilà. Toko banda na mbongo. Mbongo. Karine Mokonzi apesa Miriam Mokonzi ba responsabilité ya ko gérer makambo na ye depuis Afrique. Parce que toko ki kobosa na te Karine Mokonzi azana ba fan ebele na kati ya monde. Ebele ba fan na ye wana équipe moko toyebi penza o yoka maka mingi ezali bana membre. Bana membre ba yokanaki bango moko selo ba vidéo, selo ba recherche otosali, ba yokanaki balobi pona star na biso ndenge tolinga Karine, il faut to sombela Karine ndako na Congo. Alors batuna Karine bako banda kotia mbongo na compte nini po batongela ye ndako. Azala na esika doke star na bango azala vraiment azanga eloko, azanga place te afutela te. C'est l'eau ba fan ya Karine o ba bengi bango ba bana membre. Karine na confiance o azalaki na grande sœur na ye oyo to bengi na kombo ya Miriam Mokonzi. Alobi nga bo pesa kambongo wana epa ya grande sœur na nga Miriam Mokonzi. A confirmé ba fan na ye ba pesa ka Miriam Mokonzi. Batiaka na compte, basenga Miriam Mokonzi numéro na ya compte, batiaka mbongo ya Karine Mokonzi na compte ya grande sœur na ye, oyo bande ko pesa confiance mingi, oyo alakisaka na monde anje, oyo biso nyonso toyebaka ke Miriam Mokonzi aza grande sœur ya Karine Mokonzi. Voilà. Apesa ba fan na ye numéro ya grande sœur na ye. Babenga Miriam Mokonzi apesa numéro ya compte. Donc chaque fin du mois, c'est là ba recherche autosali na ba investigation na biso, bana mambe bande kotia mutu na mutu 50 à 100 euros par mois. Na compte ya grande sœur na ye. Voilà. Donc c'est Miriam Mokonzi mto bande ko gérer compte ya Karine Mokonzi. Est-ce que eloko wana ekoki ko kabola bango? Ekoki ko zala moko na ba biloko oyo ekaboli bango. Ba gérance wana Karine siko amoni non grand sœur azo gérer ndenge ezalaki te. Na Afrique peut-être azalaki penza na eye na kati ya biloko wana te po mbongo bande ko ya na ba coin nyonso na ba fan ya monde. Mais l'air Karine akomi siko na poto abandi ko fan de pa ya Miriam Mokonzi, ye moko abandi siko ko landela biloko ango. Toyokaki na ba voice ya grande sœur na Miriam alobaki ke Karine aza même pas na compte à banque. Voilà. C'est que mbongo ya Karine se bandi okota na compte ya grande sœur na ye, mais lera komi na poto abandi ye moko kolandela komona quand même ke mbongo ezo kote belé mais bazo pesa fin du mois eza yangote. Voilà. Miriam ye moko Karine soki atuni grande sœur na ye komi ko katela ye mangala. Bon, et puis si que Karine Mokonzi abandi ko se méfier na grande sœur na ye. Monika so muto abandi ko se méfier na ye. Oko remarqué ango. Abandi ko se méfier na ye. Parce que ayebaki ke mbongo neza ko kote bele bana membre pe ba benga ka et puis mokili mobimba ba mama bele ba supportaka bazaka ba fan ya Karine Mokonzi mingi bazaka ba fan à travers ya mama na pe mama na assemble la katala ka si femme si eza partout na monde ba to bele ba soutenaka ye en espérant que un jour Karine akoki ko changer akoma ko sambela. Voilà, bato ebele ba soutenaka ye na ndenge wana po ba beze oya salaka, so bandi ko sala ngo pona nzambe, so bandi ko prêcher liloba nzambe, asalaka ngo pe parfois et ko zala bien pona ba Kristo. Yango moni ba mama ebele oyo ba sambela kana mama na ye ba soutenaka ye. Tellement que azana numéro ya compte te batutu batiaka mbongo kaka na numéro ya grande sœur na ye o babengi na kombo ya Miriam Mokonzi. Voilà. Babande ko tia mbongo na numéro wana. Batu nyonso batiaka mbongo na numéro wana. Tu peux t'imaginer 50 à 100 dollars par mois.
na chaque membre ba membre nano bana membre kaka wana bana membre nano me ba misusu wana kutu tangi nano bango te mbongo wana siko Karine azaki omona sous clair na mbongo wana te mais comment mbongo ekotaka me nazozwaka mbongo moke et puis po bapesa yango manœuvre tant misusu ekomi ya kosilika balangage déplacé tout ça esalaki ke Karine akobandi koloba non to continue boete abandi komeka kokende contact na bato misusu po ameka ko se débarrasser na grande sœur na ye oyo toyebi na kombo ya Myriam. Donc likambo ya gérance mal gérance ya mbongo ya Karine ezali moko na bokabwani na bango abandai komona lisusu clarté na Afrika abandai ozwa bambongo na ebele selo ba recherche na biso pe ba investigation na biso tosali bana membre balobi pe bambongo misusu Myriam azoloba na ba voice na ye ke ye abande ko futela ye bana misala na kin abande ko sala je ne sais pas quoi abande ko futela ndako ko futela bana misala bambongo misusu wana po batu nyoso babande olinga Karine babande otia mbongo na bango na compte ya Myriam mokonzi. Alors fin du mois ye ole a déclaré mbongo wana pa ya Karine ke tala mbongo ba fan no batindelio ya bande ko déclarer ngo na kombo na ye moko on dirait ye mtu azotindela Karine. Siko le Karine ko remarquer ko koma wa siko koma ki ko lokola ko adorer quoi ko bika ningi bandengi biso ba africain tozala et comme lokola ko adorer grande sœur tina ko bamba ye na kombo na ye ya famille. Donc akoma lokola bandi ko adorer ye amona ke grand sœur azo tindela ka mbongo l'air siko aye awana poto aye ko yeba vérité ke ezambongo nyoso ba bandi ko tindela ye ezalaka kaka ya grande sœur te ezape ba mbongo na belé za na kati kuna et puis nyoso ko tunde ba tindela ka donc ba compte ya obo zo yo Myriam mazolo ba compte na vimba ba compte ya ba na vimba ba mbongo ya Karine za na kati ya ba compte wana. Voilà, et Karine Skolera eko remarqué, Karine mokonza eko mona bambongo nangezo kote bele mais moi na zwango ezate, alors je dois me débarrasser avec cette femme qui est Myriam mokonzi. Karine a koma ki sikoyo ko se méfier na ye parfois. Abanda eko koma ko se méfier beaucoup et puis parce que abanda lukandenge nini akabwana na ye pour a récupérer gérance ya bambongo na ye. Eza moko ya bokabwani ya Karine mokonzi na Myriam mokonzi. Toleki na deuxième point. C'est là kaka ba investigation na biso na ba recherche na biso. Deuxième point o ekaboli Karine mokonzi na Myriam mokonzi ezali ki star. Karine mokonzi lere aye na poto alere azaki na Afrique tout le temps bando yo kazo tanga kombo ya Myriam mokonzi akomisa ye vraiment star. Batu nyoso balinga Karine okiko leka par Myriam okozwa Karine okiko leka par Myriam batu msuku tu babande ko mona ye lokola ba komisa ye star quoi ba komisa Myriam mokonzi star parce que azali grande sœur ya star oyo na kombo ya Karine mokonzi. Lere siko Karine mokonzi aye na poto awa afandi na ndako ya Myriam mokonzi pendant 7 mois. Maintenant ekomaki na basuka awa Karine mokonzi c'est le premier point na lobby ya mbongo abandi ko remarquer que bazoli e bambongo abandi ko se méfier na Myriam mokonzi akomi lukela ba camarade ya sika akomi rare na kati ya ndako ya Myriam akomi na libanda akomi tout le temps na Bruxelles akomi tout le temps na Belgique aye komi sala ba camarade ya sika oyo tozo yoka na ba voice ba mapasa wana na kotanga nanga kombo na ya mwana mwasi wana te po biso moto yebi ba dega oyo asali na mwana na biso ya Congo oyo ya Kinshasa oyo balongola bilamba biso to mona mutakala fi wana pona tina ya mobali na kolinga pona respect ya fi wana ya fi na biso ya Congo wana Glodis na kotanga kombo ya ba mapasa wana te pona respect kaka ya Glodis ya biso ya kin po likambo yango ndenge suka pe toyeba te. Siko Karine mokonzi akomi na ba camarade ya sika na Belgique ba mapasa lera akomi na ba mapasa wana kuna siko azo déclarer bambong azo beta masolo ka ndenge ezalaka biso basi toloba trop akomo beta ba masolo na mbongo kutu bona boye ki star sikoyo ya Myriam mokonzi ebandi ko bunga donc so Karine asali direct atanga ka lisusu kombo ya Myriam mokonzi te. Alors Myriam ekomi ko sala ye ko banga po ayaka pembeni ya Karine po abima te ndenge ke ezalaka kaka ozo pesa mwa mutu moko boye makambo po apesa makambo donc leisa punda aleisa yo quoi.
amoni ke Karine sikoyo aza su kosokipe kosinteresse na ye te akosala live bande bitu suka akotanga kombo ya Miriam Mokonzi te sikoyo ebandi kopesa boyokani te Miriam alobi amenga na yaka awa pembeni ya mwana mwasi oyo nafandisi kutu na ndaku na nga na sipa na ndimi barando oyo azalaka na batu na sinye yango avant de pa na ngai bariske nyonso wana kaka po kombo na nge kende liboso me fi yango on dirait abwakisi nga akomi na ye kaka makambo ya Belgique akomi na bakamarade ya sika akomi obwaka na ye bamapasa akomi ka moke aze pa bamapasa badirect kuna pa bamapasa alors Miriam Mokonzi ebandi kopesa ye sikoyo mwa kandati komo benga petite sœur nde nini yo komi ka Paris Belgique tout le temps et puis ozozonga esusu awa te biso tosombi bamatériel po osalaka baémission po mbongo ekotaka po na bosani na place ya mbongo na première na biso point na biso oyo ya gérance ya mbongo Miriam Mokonzi kutu telema amonaka bambongo ekotaka ebele na konti na ye na kombo ya Karine Mokonzi asomba na bamatériel po Karine afongola na chaîne afongoli chaîne ya YouTube po Karine abanda kosala ba video to bande komona pe ndenge chaîne wana ezwa ba abonné mbangu mata mbangu ezwa ba abonné bakomaki déjà je crois ba 18 ou ba 20 000 je ne sais pas vous excusez nga bandeko ya ba abonné donc mbongo nyonso wana po biso tozana ba site toyebi ndenge mbongo ekotaka soki ba video eza cliquer de ba mbongo nyonso na bando ekotaka na compte ya Miriam Mokonzi. Alors Karine atunate bako simbise kaka soki mwa 1000 soki mwa 500 bon Karine petelema azaki na courage ya kolobate avant die pa na ye alors solution ezalaki a se débarrasser na ye sikoyo yaya amoni mbongo ezokota me star ango akomi su kote mususu nga pe nazwaka ye kaka po nazala star soki abengi star ango kaka akomi kangele telefone ezoleka te babilo wa bongo alors Miriam Mokonzi alobi te petite sœur oyo na omona makambo na isusu clarité ndenge nini yakomi kaka Paris kaka yakomi kaka Belgique amisali ba camarade ya sika Miriam Mokonzi abande pona ye abando linga star na ye wana azala ya ye moko kaka ndenge pe Karine akomisa ye donc akomisa ye donc akomaki lokola eloko ne moko privé bo e produiraka ye mbongo et puis ematisa ye komisa ye star donc ekomaka eloko ne privé mutu ne moko privé boye oyo a produiraka ye mbongo ezokota na compte na ye et puis azobwakaka ye akomisi ye pe star amonaka d'un coup boye 7 mois après ou bien 6 mois après po umeli mwa muke biloko po ebima na miso ya bato Karine akomi mingi Bruxelles Karine akomi ka Paris Karine akomi ka Belgique tout le temps na ba mapasa abosani grande sœur. Alors grande sœur afandisa ye abenga ye tout azongi kandinga bande ko yomona ye na Paris ka azuka ayeka ko changer bilamba azongi susu na Bruxelles. Alors grande sœur afandisa ye aebisi petite sœur na j'ai l'impression que olingi na o Belgique. Alors ce que olingi Belgique fanda kasi na Belgique akanisaki ke ekolengisa Karine po aloba boni limbisanga kasi na bando kende susu te. Karine pentema ide na susi na penze komaki deja bakabwana na bango me na ndenge ya kimia ndenge alobaki ye moko na voice na ya liboso alobaki la famille est sacrée. Alors Karine a dit OK c'est bon comme ça je vais m'arranger na fanda na Bruxelles. Alors hier réponse na ya bando kensa Karine na ba bien fait wana asa la Karine kensa Karine na koloba limbisa ngai na kati kasi na bando kende su mingi na Bruxelles te. Abande satan ne lo moko ya bongo parce que ye Miriam akoma ekomona ke kombo na ezo tanga malisusu te or susi na ezali Karine atanga kombo na epo ye moko akoma star ye moko akoma na ba niveau peza Karine et puis etikalaki muke akoma peza na niveau ya Karine Mokonzi po Karine azalaki chaque émission fois tanga ye grand sœur ba star aza star ba biloko ya bongo bando sala Miriam Mokonzi bien eloko wana. Aye comment on a ka petite sœur na ba dépenses so bando ça beaucoup de dépenses juste pour comme on a éthique la kana top mais la petite sœur aye comment na makambo ezo tambola na ndenge asepela kite andimine ko fa na Bruxelles na Belgique aye bisi Karine soki omoni ke ovanda na Bruxelles vanda na Belgique pardon vanda Belgique pa mama bino tikanga na kimia et puis oya ko récupérer biloko na wana ezaki na na kuku wana bimina na YouTube te Karine pe alobi d'accord
asengi pardon te asengi olimbisanga na bando salango peut-être inconsciemment na kozonga na to vanda bien Karine ka lobi d'accord donc andimi alongwa yango moni eloko esalaki ke Miriam Mokonzi agangi atomboki abandi kobimisa na makambo ndenge Karine afingaka tout ça parce que na mutu na s'attendait que petite sœur osenge pardon parce que asalelaka ye mingi or petite sœur asi a comprendre que nyonso grande sœur asalelaka ye ezalaka na bokoki na makoki kaka ya grande sœur te eza makoki mpe ya bafan na ye donc ye nde azalaki na compte na numéro de compte te alors petite sœur alobi d'accord comme ça d'accord comme ça ngana vanda nga na Bruxelles siko epesi talaka muto osi osoutenir depuis 2017 osoutenaka ye kombo na yo etangamaka mbala moko boye alobi d'accord donc azotanga esu kombo na yo te avandi ne pe na Bruxelles yango emonaki Miriam abandi kotinda ba voice wana abandi kotinda Karine ba voice wana boyebisa ye boye asakana na nga te na okitele kuna na Bruxelles wana tout ça na début bobandi omona Karine azoloba kaka la famille est sacrée. La famille est sacrée na koloba nange lote. Toye komona na suka Karine akomi ko sala ba directeur azo sala akomo benga ezo ki epave. Pourquoi? Parce que ye moko Miriam Mokonzi nda ye ko bimisa na munoko na o palpita kinga okoma ko benga nga Mokonzi nazata famille na yote opesinga kombo ya famille. Ango siko eloko tindi siko Karine pe abandi siko ko sala ba direct na ye. Mais ko répondre penza boy directement à salango te osala ka ba direct na azo boka ka ndenge ya boka kaka ba jetone na kati ya ba direct na ye voilà donc likambo oyo bakabwaneli ezali malgérance ya mbongo azo gérer mbongo ya moninga mabe apesa ke ka ndenge ya sepeli ko pesa ye atiala ka nyoso il faut botia eloko nyoso parce que eza business moninga vivaka wana azana musala mususu te musala na eza kaka micro na ba fan na ye batila ke mbongo par rapport na je ne sais pas quoi biloko ne asala kawana batu ba sepeli ne bongo voilà oli atia kango na mesa soki fin du mois komi oteli kolo ata po YouTube apesa ka estimation oteli kolo ata bo moni estimation ebimi boye mbongo ebimi boye nga pona ba dépense na sali na zui boyo donc kozala clean kozala clair na makambo boti sur table ezalaki etika kozala te na bango akozwa kaka 1500 € ou bien 1000 € asimbisie moninga po boyebi musala ya koloba eza musala makasi eza musala makasi moninga alobaka tout le temps azofinga kota kutu ba conflit na bato ebele po afinga mama mwasi ya weranso na kati ya ndako ya Miriam oyebi ke esala combien de mbongo esala combien de clics mais siko mutu azokota ba conflit wana nyonso po mwa eloko ekota na compte na ye mais yo oye kosimbisa ka 1000 €, parfois 500 €. Ça kopesa explication. Il faut botia likolo ya table bolobi obimaki bo po YouTube akosela mutu makambo te nyonso ezalaka wana. Par vidéo combien okotisi. Vidéo nani moi oyo tozui par exemple 1500 € na bimisi 300 to 500 nanga pona ba dépense ya ba carburant ba nini 1000 oyo ezaya yo moninga monite. Mais siko ibango pardon, ezalaki bongo te. Ezalaki ka Miriam ye moko akozwaka moi 1000, moi 500 apesi moninga. Alors, yango etindaki ke bakabwana. Nde etindaki ke akomi kose méfier na grande sœur. Siko grande sœur eko mona méfiance wana. Et puis deuxième chose penza oyo séparé bango ndenge na ote ko expliquer awa ezali ki star. Miriam alingai ka Karine atanga kombo na ye kaka. Ya ba star azasa ndenge bande osalele ba pibe na Kinshasa. Or awa Karine eko mona ba vérité mususu ke na bande okumisa nde mutu makasi bonzoka nde ya lia kanga kutu koleka nga moko akomi kokumisa ne akomi ne aponi ne ba camarade ya sika te ndenge ka ezalaka akomi ne ba camarade ya sika akomi ko tankombo ba camarade ya sika akomi ko kende ba fetch kana ba camarade ya sika akomi sa nso ba camarade ya sika akomi ka suka akomi pa Miriam ezaka pour ya ko changer valise a changer bilamba wana atie mususu na machine ba repasser ba zongisi na garde-robe azui bilamba sika akei akoma isuko vanda penza mingi pa Miriam te akoma na ki ba méfiance. Alors yaya moni ki star na bandi o diminuer batu ki pareil sous te pour Karine Mokonzi azotanga su kombo na ete pour ce qui Karine Mokonzi atangi kombo na oyebani so Karine azotanga sous te obungi siko alors ya moni Karine azotanga su kombo na ete eloko wana nyonso e enflammé kanda et bimisi kanda makasi et surtout que basomba ki déjà ba matériaux ya YouTube pour basalaka ba fongoli déjà site donc basomba ki déjà ba matériel pour basala pour asalela ka bango bimisaka mongo bango basimbisaka lokola mwana 2 ans 500 000 € sans que ba l'accès ba détail quoi
eloko ebomi bango ebengani ebongisi bango epandi bango etindi bakabwana yango wana. Voilà, eloko ekitindi bakabwana yango wana ezali likambo ya mobali te. Soki bolobi likambo o mobali ya Miriam o Karine alali na mobali ya grande sœur na ye wana penza tondimi na biso te. Na équipe na biso o tosali ba recherche tondimi yango penza te. Po biso nyonso toyebi bagu ya Karine. Karine aza mutu ba slim, mutu ba boye na ndimi tondimi penza te. Tondimi penza te po on a essayé un peu ça la analyse na biso ko raisonner ko réfléchir sur ça, ça peut pas être ça. Karine azam tu ba slim balingane batuna ya mike bani loka ba héritier ne wana zalaka na bango ba tu abongo ba dondi ba biloko abongo azam tu alingi ba slim alingi ba slim azam penza mutu ya mutu ya ba tu ma bumute ba tonto penza te alingane penza ba tonto te poso ki alinga ba tonto mbele akoma musika mbele akoma pe na mbongo ndenge mira mazo fingi ki azam mbongo te parce que alingaka na ye kaka ba jeune na ya basili zalaka na slim na yo atoza na mbongo te ye moko aproduraka mbongo kwa yango tondimi te ke bakabwani penza pona mobali ya Miriam te bakabwani nde pona makambo ya mal gérance ya mbongo na kistar o Karine azo botola ye malembe or ye akomaki deja fier akomaki deja star makambo mibale wana mutu panzi ba ndeko na biso mibale oyo toyebaki sikoyo toke na conclusion na biso. Conclusion o biso tozwi sikoyo eza nano 1 bandeko na ngai wana sikoyo eza conseil pona Karine ye moko te to pona Miriam ye moko te conseil tozo pesa eza sikoyo en général pona batu nyonso nalobaka mingi na ba video na ngai ki camarade ya kimokolo ezalaka pasi esimbaka penza te parce que chacun de nous ayaka pona intérêt na ye moko boye ayaka pona attirer moi eloko ne moko boye na kati po amona ki eloko moko na kati na yo attirer eloko wana omoni le tala camarade no bozaki ne le bozana na âge ya ba 5 ans bozoki ne maternelle wana ezaki vrai amitié parce que intérêt moko eza na kati ya moninga te soki botali na kene nano mwa mupanzi muke bolimbisanga bandeko botala ta ba mariage na kena na tikina teme na biso yana kena mwa mupanzi muke boza pete o peut-être comme on besoin très important tala mariage ba mama na biso bando bala na ba 14 à 15 ans bango bando pona mibali te ba parents na bango papa na bango atali ka to ba parents ne ba fi wana zalaka bien mwana wana zala bien mwana na pesa batu mbote mwana asunga mama bango salaka misala na ndako mwana bimaka na lupango te to balele mwana biso ya mobali omona pe bake ba pesi mongo alibala babali mutu ya 14 ans ba pesi mobali azata muso na 15 ans to 17 ans ba mama na biso na ba umela na mabala papa na kana mama na babala na basala 60 ans mariage ba feta penza 60e anniversaire na bango mariage mama na ngazaki na 14 ans papa na ngazaki na 17 ans parce que balingana pona intérêt moko te ba isi bango o mwasi na yo bolingo pe ebotami babandi ko bota bana na bango de ba yebi eloko musu aye pona intérêt te pa moninga nazo siko na thème na biso pona Karine Mokonzi na Miriam Mokonzi. Voilà, ki camarade ya kimokolo ezalaka na intérêt moko boye. Donc Miriam Mokonzi alingaki Karine Mokonzi po akuti Karine Mokonzi déjà za star. To bandi ko yoka kombo ya Miriam Mokonzi Karine asi akitaki na tombe ya Emenea. Karine asi asala ki ba dega. To yo komona kombo mbala moko Karine abimiseli biso kombo ya Miriam Mokonzi chaque émission. Akosala parfois émission bazo tanga ka kombo na ye. Donc siko donc ezalaki pona intérêt moko boy abando mona ndenge yaya wana abande ko tindele mbongo yaya wana siko abando tinda pe mbongo ya ofelete abando tinda mbongo po abima star po tanga ka kombo na ye donc mutura mutozaki na part ya responsabilité na part ya intérêt na ye Karine abando mona ba mbongo yaya zo tindela ye afutela ke bana misala asalela ka eboye ba makambo la tindela ke ba valise bilamba tout ça là Karine sikoyo asepela na ndenge yaya zo sa elende ngana bi eloko noko sala to za bantu te pa biso ezalaka bongo eloko noko sala mutu oyo ezate na mala bola mwa zo sa elanga tia na pesi ka komba famille nanga po ebimise penza bien donc mutu abima lokola mutu abima penza na groupe ya batu Karine atangaka na ba émission na ye bato Karine afula mutu abima lokola Miriam Mokonzi azate. Pourquoi? Parce que Karine a pesa abamba e kombo na ye ya famille. Talaka Miriam Mokonzi, tala Janvier Mokonzi, ndenge ba bima, bango mibale ba bima penza. Pourquoi? Parce que a pesa bango kombo na ya famille. Donc ezalaki signe ya reconnaissance.
signe reconnaissance nde etindaki apesa ye kombo na ya famille mpona koremercie na makambo oyo yaya azosalela ye. Yaya sikoyo azalaki mpe kosala yango abandi opesa mbongo mpo abima ayebana ayokana na monde entier parce que amonaki nzela bamusicien ezali bakoyemba yo na nzembo opesi mbongo ebele bayemba yo na nzembo mais après bato bayoki nzembo wana après un mois nzembo ebungi bato babosani yo. Mais sikoyo soki oza yaya ya star ndenge wana oyo alekaka na baémission moto lokwa Karine Mokonzi aza na plus de 100 et quelques abonnés soki atangi kombo na yo à chaque émission donc ozobima ozozonga na mitu ya bato tous les jours. Alors etindaki mpe s'accrochaki na Karine azotindelaki bambongo azosala badepense mpo ayebana na monde entier. Donc moto na moto azalaki na intérêt na oyo azalaki na intérêt azwa mbongo oyo azalaki na intérêt ayebana eloko etindaki bango mibale bakangama yango wana. Donc moto abando mona intérêt na ye lere siko baye kokoma bakomi mikolo bakomi mikolo bakomi siko na ndako moko erreur siko yango eye kobana lere siko bazongi nzambe alalaka te Karine aye na poto lere akomi na poto amoni siko baréalité mais yayo azoli anga mbongo bona boy ekomi siko baméfiance ekoti ya mpe amoni ileki siko atanga esu kombo na ye te ekobimisa batrouble oyo bozoyoka oyo na kati na bango. Conseil na kati wana ezali ki camarade ya kimukolo bandeko na nga il faut ezala na limite kobimisa penza nyonso ya kati na yo te mpona moto oyo boye kokutana na kimukolo parce que oyebi te intérêt nini aye na kati na yo. Omoni lere Miriam amoni ke intérêt na ye eza esusu protégé te abandi obimisa basekret yo kuta osala boye yo kuta otongaka boye yo kuta olalana boye yo kuta olobaka boye. Pourquoi? Parce que amoni intérêt na esusu eza protégé te mais moto oyo aza kama depuis bomwana akosala yo bongo te. Alors tout ça là attention na ba camarade tout ça là vraiment attention tout ça là vraiment attention na ba camarade. Et puis conseil na pesa Miriam soki ozo kabela mutu kabela ka pe na moi na modération si je peux dire comme ça po comme regretter otala pesa na nyoso na sala. Pourquoi? Parce que obande ko kabela na modération il faut kabela mutu pe na moi modération oye bakena so kabela be to ko kabwana lobi obande o kabelo metala ndenge lere kaya ye ko baye yo bofani ndako moko abaye yo mbala moko azotanga su kombo no na ba life na ete omoni ko komo regete bambongo no tindaki obande ko tindela. Alors il faut faire attention na ki camarade ya kimukolo. Et puis erreur mususu na moni di fait bavanda ki ndako moko Karine erreur osalaki yo moko lobi mutu aza fan na yo moko yebaki secret na bilo biso to kanisa ki boza bandeko yo moko yebaki aza fan na yo tu ne pouvais pas te permettre d'aller vivre dans sa maison parce que mutu arevaka mutu alingaka yo lere bokomi kolamuka ndako moko bokomi kolamuka ndako moko respect ko diminuer ki star yango po star azalaka mutu oyo omona une fois l'année omona monde babandosa Michael Jackson na bastar mosusu toyebi bafali pupa ferego la héritier watanabe soki omoni omona ozokanga mpo omona ke mikolo nyonso te yo oyebaki bien ke Miriam azali fan na yo okokaki jamais okende fan na ndako na yo osalaki erreur makasi kozongela erreur lisusu wana te kofanda na bandako ya bato te luka na poto ezalaka oki ofanda na ndako ya mutu moko bo oyo ayebi yo te ofuti studio mwa studio ezalaka te futela ta studio nini bafan no bafutela o studio balobi bana soki bana membre wana batielaka o 100 € par mois bazweli o studio na basengi soki ozwa studio ya bien oza na kati ya ndako ya mutu te bimelaka epa na yo meme epa mama bino na age no ezosimba esu te omoni kuta ozosala direct ozobanga mama ayoka te otanga komba bamusicien donc bamusicien ya mokili omoni ke okomi déjà oza libre te faire un effort awa na poto bato ebele baza na mikanda te mais baza na bastudio na bango bakoki okoma yango na kombo ya mutu moko boye oyokana na ye bakomi yango na kombo na ye yake kosalisa contrat kuna epuis ofandi na ndako wana. Mais ozala en tout cas Karine fais attention ozala chez toi longwe pa mama na bino epa ndeko te epa mama te epa mutu moko te po moni di fait ofandaki epa fan okomo benga lelo fan ele soki linzanza soki nini ozobenga ye wana azalaki fan no Miriam Mokonzi azali fan no yo yebeki aza fan no pourquoi kende ofande pa fan akobaye yote kasi ko makambo akomo loba bato baso oblige bandima nyonso akoloba po ovandaki ne ndako moko donc il faut éviter ça, il faut éviter vraiment des trucs comme ça. Luka oza une femme déjà oya yebani oza na kombo osali déjà kombo na yo et puis na âge tu as plus de 30 ans en te regardant en te voyant. Alors cherche à être responsable, cherche un petit studio là pour toi.
mutu moko akomi yango na kombo na yo oza na bafane ebele bamama ebele balingaka yo bamama ebele balingaka yo baza baresponsable aki asali mwa contrat moko boye akomisi contrat na kombo na ye me yo ozovanda na kati. Moi je connais il y a des gens qui roulent même des voitures ici baza na mokanda te eza na kombo ya mutu songolo mpakala mais ezoroule yango. Pourquoi pas ndako ofandi na ndako ya mutu moko ofandi na ndako mutu moko akomi contrat wana ofandi na ndako ya ofandi na ndako wana mais mutu mosusu nde eza na kombo na ye eza te kifoza na mokanda. Fais attention ko fandaka na bandako bato o place musu ko fanda kuna na Belgique soki ba kamala soki baningi bakotonga pe yo bakobimiso pe na posa oza star na bango omoni bato nyonso baofandi so ozo star na bango soki siko ofandi bango na ndako bakoma mono ndenge olamuka na tongo ndenge olalaka na kobanga yo na nsomo ya kistar na yo esili ekosila. Moi je savais que boko kabwana na Myriam jour na monaki bozaki osala direct moko boye bosalaki live moko azolakisa yo ndenge ozolamuka tala star na bino era lamukaka esepelisanga te video wana ngambi oyo ekomi ko denigre moninga tala musana na bino kota kuna kendo sokola olataka eloko moko boye eza nzoto mobimba so babenga yango nini wana eza na chapeau na mutu akoti yo na salle de bain azebiso kendo sokola sare mobimba tala era azolamuka etikaka nga deja ngambi mutu oyo mponga petit sem nanga soki aza star ndenge na bon ndenge omibengaka tolo bango kaka po oza star po mutu deja na 150,000 abonnés aza deja mutu ayebani naza na leki nanga ayebani lokola ona koki osala video ya bongo te video wana etikaka nga deja nayeba eke bokoma boye donc asi abayaki azaki fan mais sikoyo oke ofandele na kati ya ndako na ye donc ayebi yo mpenza alobi mutu yango nzoka nde azalaka mutu normal lokola biso oza star kotikaka te ke bato bayeba yo mpenza ntina mozindo te mpo bango baseimaginaka biloko moko boye na yo baseimaginaka mutu moko boye ta mosusu akende ya toilette te ta mosusu aliaka te mutu moko ka boye lokola ange eza bato bakomona obongo parce que fanatisme tokoyeba ndenge okokata yango te ezala bongo mutu na mutu aseimaginaka biloko ne na mutu na ye. Alors il faut faire attention oza déjà na poto luka na Kinshasa kutu ozaki ofutela ndako ozaki na ndako no bongo wana poto eza difficile te mama. Ba mama ebelo na omona bazo bengo na ba direct wana baza ba responsable. Mama moko azwi ndako na kombo na ye akomisi na kombo na ye asali contrat epa ya bayer ou bayeresse na kombo na ye et puis yoki ovana na studio wana comme ça tu as un chez toi. Même chez ta maman ça ne passe pas. Ça ne marche pas, c'est pas bon. Fanda place na yo mama. Et te yo ko fanda se pa batu te puis ate pa mama abino ko fanda te. Boko yo kanate. Boko yo kanate okoma deja na ba besoin na oza na ba besoin na yo. Oza mukolo. Oza na ba besoin et puis oza mutu ya masse. Bato bele balingaka ba yoka nini yo. Nero ba direct ozo sala na ba minu wana yo se pesa mama no te ya sambela kana ye. Donc luka oza na place na yo. Ba fan no bana membre. Boza o ba fanda kana ba Belgique kuna. Bo lukela Karine place ya ko vanda. O signé ka contrat bo kotize ba mbongo akumi na ndaku na ye na studio na ye. Place ka ya bio ya sécurité.